Bonjour, bonsoir, balandi nyonso Desho Denar TV. Merci naba o nyonso bazolanda Desho Denar TV. Ceux qui opo talinga lelo mbala liboso, n'hésitez pas s'abonner sur notre chaîne Desho Denar TV. Otalaka ba réalité ezoleka na mokili. Sujet na biso ba beninga na Desho Denar TV. Mama na biso abenga lobi Desho Denar TV zoa. Pasola pokuna ndo zolo ba vérité o ekosunga batu baleka na ko comprendre. Voilà notre ambition sur Desho Denar TV. Si je n'abuse ezanini, mama o bomonika kandenge na che na likolo ya image wana. Mama o c'est-à-dire naza na vidéo na mobimba. Na vidéo na mobimba. Quel est le problème avec cette dame? Quel est le problème avec cette dame? Mama o yakenda kokota na toko benga onka na marque ya binzambi. Po bato bakenda na franc-maçonnerie, bango pe ba benga yango eza lingomba na bango, c'est-à-dire bamangomba nyonso o ebanga nzambe te baza binzambi. Donc tokolo bango pende ngwana mama o akendaki bikota kota pona okende koluka mbongo ya mokili ya. Mbongo ya mokili o ezo memaliwa na ba vie ya bato ebele mais bato bazo comprendre te. Quel est maintenant le problème toké na sujet direct? Mama akende kokota na franc-maçonnerie, tango akoti na franc-maçonnerie akende koluka o ya zaye nango posa, c'est-à-dire koluka vie pressée po bonga. Ko bonga ya vie pressée bako kunda yo ya mama ke na franc-maçonnerie akoti franc-maçonnerie sima mikolo mama azui retour mama ki komona ke ezalaki erreur ya okende komi kotsa na franc-maçonnerie mama luka ki siko ke atika franc-maçonnerie a abandonné, c'est-à-dire aboye yango alingi lisusu te aye komona ke ezalaki erreur pona oke kota na lingomba o ya franc-maçonnerie mama azoluka atika franc-maçonnerie elobi lokuta kuna soko koti kobimezalaka te yaya keba na ba vie o tozomona lelo na fungole lio parenthèse moko rapidement pour comprendre yoka kolandaka batu te na mokili oyo ka ndenge ozomona mama wana na bilili ndenge na tie likolo image alati basuki ya milai elo ni nenga na loba kotwana bana basi na fungoli page o po bana basi ba comprendre yoka joli Tony na Belgique landanga na bokebi mama zala ndenge yo zali na lobi boye po ozala mwasi ya kitoko. Est-ce que ngolo baraka il faut tia kabelo? Non, c'est une erreur. Po ozala mwasi ya kitoko ngolo bakaka yo tia mulangi mombafo dete na elongi. Non, c'est une erreur. Yaya zala oyo zali. Bible lobi na mutoki na yo luka po ozwa. C'est ça. Mais batu mususu vie ya kokende ko luka ba okokate batu balingi vie ya mukuse, c'est-à-dire alingi kaka lelo lobi abongi. Yona ngena lo babwe yaya tika bilandi salandisa ya komona mwana mwasi alati bien alati kabelo ya 6 mètres longueur yo pe mutema no ebeti olobinga pe fona kende somba ya 6 mètres longueur yaya oyebi kotazwa kambongo wana eloko tolo bango bikonyonso yo yebi kotazwa kambongo pasomba kabelo ya 6 mètres longueur oyebi kotazwa kambongo po milati sandenga azolata yaya batu basi ba baby sibo muina bango batu bakoti banzela ya molili batu bakoti magie batu bakoti marabu pona koluka mbongo batu bakoti marabu pona koluka concurrence yaya concurrence na monde lelo na ndenga mukete Bible lobi boye contente-toi de ce que tu as yaya sepela na oyo za nango sepela na lolenge oza yoka na fungole lio deuxième parenthèse pour comprendre landanga bien na bokebi eza na mama moko akende koluka kisi po akoma na remorque na sima na ye comprendre loko na zolo ba, c'est-à-dire mama ke kozwa ba tuba ye batonga na nzoto po akoma na kumfundu ya gaya mwebi sorni ne yaki na vie ya mama wana mama aye ko bebisa nzoto, c'est-à-dire cancer ezue na sima mama nyos et poli mitraille natali photo na kosala émission wana ezo ya siko kalate natali photo mwana mwasi ndenge azalaki tango azalaki ye moko nzoto normal azalaki muke alingi ba je ne sais pas ba gonfler ye sima akoma na kumfundu lokola remorque mais na sima nango esalaki nini cancer nzoto na nyonso na sima baby et poli vie et baby yaya vie et baby keba na bilandisa landisa sepela ndenge ozali yaya nzambe asala batu nyonso bien biso nyonso nzambe asala biso beau asala biso belle mais problème ezarani to yaka komi bebisa na mokili ya se pona bilandisa landisa nani abiso ke poza mwasi kitoko ifotela nani abiso poza kitoko ifo cha faux déteint yaya zala oyo zali keba na bilandisa landisa ndezo bomisa na vie ya batu tozongi na sujet mama oya kendaki na franc-maçonnerie ake kokota franc-maçonnerie boyebi batu nyonso bakota na franc-maçon eza juste ba intérêt ya ba mbongo ba protection ya ba mystique
nde biloko bato bakokende osala kuna mena suka mama aboyi yango ntango mama aboyi yango mama akomi komona bilima bakomi kolanda ye mama akomi komona bafourmi mama akomi komona bato bazobimela ye balobi jamais yo oki kokite flamationnerie te yo oki kokite flammation te yo il faut ozala awa du fait que bakisi wana ezalaka soki oboyi yango olashe kisi soki kisi epesi retour eloko ya liboso eyaka na vie ya mutu yaya dengue oyebi dengue mutu esote mama mutu esote kaka ndenge omoni wana azokata bilamba c'est-à-dire mama atikali ndenge babota ye akati bilamba me na kolinga olanda nanu extrait oyo oyoka ndenge ndeko na biso cœur sensible alobelaki likambo yango pona zonga siko na fungolela o ba parenthèse important pour to chiter landa cœur sensible na 1 minute oyoka ndenge a réagir pona problème à maman oyo vraiment to éviter to sala nini d'abord pour un respect d'angamoko pour un respect à chaîne il y a des shows de Denar TV na pesi bandeko tout o bakolanda cœur sensible na des shows de Denar TV vraiment ya pasolaka alors baka rouge comme rouge noir comme noir vraiment balandi nyonso oyo bokolanda cœur sensible na des shows de Denar TV tozana lisolo ya pasi pe ya mawa aya lobi ke azomona ba frumi ba mpese miselekete aboyi na franc-maçonnerie alinga bongo la mutema pika mbongo nini nde yango cœur sensible nazo pasola mwa mpoke oyo vraiment kotalisa ke mukili ndenge ezokendela yango te puisque mutu okomona oke kovavila na yo kuna oke koluka biluka tango eke yindela yo oye na kati ya réseaux sociaux tango yo ya tango ya kendaki biluka est-ce que yaki na réseaux sociaux ke cœur sensible ngana nyina kene pata mfumo pa mandona na nyina kende kozwa kisi ya mbongo bien kisi na koma kitoko mibale balandaka ngai mais non ayaki te akoko ya te puisque na kolinga te na kopesa etoli siko aye na kati ya réseaux sociaux aye koluka ba desho de Denar TV na ebite papa nazo tuna mutuna o répondre cœur sensible soki ozalaka pasteur soki ozali évangéliste to ben ko évangile soki ozali pe nani desho yebisa biso na minute oyo po makambo eza ya koyinda vraiment ngana soki awa bo aimer vidéo bo partager na desho de Denar TV qu'est-ce censé avoir de travailler na ye puisque bana basi ebele baza ba soro diongo voyez muto sa no copie na mwambani copie kaka ya normal ba congolais bo balusa ngote na bibino qu'est-ce sensible ndi makambu yoka naseki mingi yoka mama na biso atuni mutuna moko ya bien alobi des shows de Denar TV ozalaka pasteur to évangéliste yoka des shows de Denar TV aza pasteur te ngana pasteur te c'est juste l'inspiration de Dieu c'est-à-dire tant on a ça la émission on a zalaka na inspiration et ça na ba inspiration et la ranga il y a des mots qui m'arrivent il y a des phrases qui m'arrivent il y a des termes qui m'arrivent automatiquement tu vois et ça juste inspiration ben nakolo bandeni naza pasteur te mais naza un chanteur de l'Éternel je suis un musicien de l'Éternel, donc je chante pour Dieu. Voilà, moi je suis là, je ne suis pas un pasteur. Mais ba maman mingi ba benga nga musu sa sanga bi papa. C'est yo comme pasteur et vous allez bien parce que tu parles déjà bien et puis oyebi moi muke ma nzambe oui yaya. Omoni ba o ba misala pasteur bango moko. Yango nde lelo bazo sala ba gaffe na ba église. Yango bazo kendo kuya na ba impidiste à chaque fois parce que ba benga mate ba mi komisa ba pasteur bango moko alamuki na tongo mi komisi pasteur. Yango moni ba ga faisait belé na évangile na christianisme biso ba oyo poto koma pasteur tonga des choses de Denar TV pona koma pasteur il faut na bengama soki nkolo a benginga par sa volonté oui je vais faire sa volonté mais lokola na bengama te na pastoral non qui jamais commis pasteur quel que soit les cas batebele bakansa nga naza pasteur non yaya na pasteur te je suis un frère de Dieu je suis simple frère mais un chanteur
de l'Éternel, un chanteur agréable de l'Éternel. Voilà, c'est ça ce que je suis. Mais accepter ça, naza frère. Tout simplement, na ce qui n'est de konabiso cœur sensible à tout le monde, donc na répondre dans le média pour dire que je ne suis pas un pasteur, mais je suis un frère, un chanteur musicien. Voilà, je suis là. Tozongi na sujet. Oki nenge maman na biso cœur sensible à lobby. C'est-à-dire bande ko basi il faut ko keba. Tango kende ko luka mandona, tango kende ko luka nganga, tango kende ki na inflammation, po kende ko luka vie, o leka po ya ko tapager biso. Ya yo kende ki yo moko. Mais tant au retour epesi oye ko ganga na mokili. C'est ça. Ba tout temps bakendara nganga, bakendara bango moko. Mais kuna na banganga na bango tango yinda ka ba yokanite na banganga aye ko ganga na mokili. C'est ça. Yaya zala oyo zali. Ke baba ya ko influence na ba souffrance na ba période ozo le kanango ya ba difficulté ke yaka to kende na esika tel kuna soko koti ko sambela un mois kaka pamba. Nzamba ko pambola yo oui to boyite mais yeba ko to ke ko sambela po nzamba pambola ona un mois ba omema yo wapi c'est ça nous on est là et ça na ba tebele ba okiko ya ko influencer o ke non yaka to kende pa na biso so yaka ba chelio liboko so yaka ba sambele lio oromona vie na we bongi ya keba ba tout temps ba mema ba tuna banganga ba lo ba vérité te mais yo resut koza déjà na kati c'est ça le problème maman kende ko luka inflammation po koma na mbongo po zala o ya lingaki yango telobi boye tika bango ba régner ndenge bazo régner ya yo zala o yo zali oyebi kotazwa ka mbongo wana oyebi façon ni na sala ka sacrifice ni na sala ka ba sacrifice obscur ça dit ba sacrifice démoniaque o bato bazo sala po bazala ndenge bazali ya zwana mutoki na yo ekozala bien c'est-à-dire ndeko na biso oya kenda ki na inflammation epesi retour na vidéo na ye aza vraiment ndenge babota ye ndenge omona na tie na ba photo wana c'est pas digne ya kotia vidéo wana mais maman akati bilamba atikali ndenge wana azo ganga batu bakomi ko bimela ye azo mona ba fourmi bazo landa ye ba fourmi bazo mata soki na ba mire ba fourmi bazo bimela ye batu bazo bimela ye akati bilamba alobi boye alingi lisusu inflammationnerie ta alobi inflammation botikanga tranquille na lingi lisusu te du fait ka boyi kisi a dévoiler bango esprit na eza faible paf maman abeli liboma tantine oyo abeli liboma ndenge ozomona ye wana abeli liboma esali bien te elo ni toengai toloba yaya keba na bilanda landa zala oyo ozali soko ozangi yaya mela mai pesa nzambe merci mieux être en vie ke okende kokweya na bapiège ya diable bapesi yo lelo melobi bazwi molimo na yo ça sert à rien. Ça sert à rien de commencer à beli liboma, de commencer à kati bilamba. Yaya okumona batu musuba otambola bebasi bazwa ba kiss. Na kati nzoto yozo ka samutalati comment to benga ka sous-vêtement comme normal. Ba musuba koma kolata ba pampers ya kiss ya kindoki. Pampers eza tende balata ba vieillard po alembia comme mukolo non, mais bango ba olata ngona marque ya kindoki. Na suka pampers wana ka bandaye kolata yango komi ko subila nango komi ko sala toilette na nzoto tangu kiss epesi au retour. Voilà côté likambo o ezali. C'est-à-dire maman na biso abeli liboma likolo ko luka vie pressée. Et ça li bien te yaya keba na bilandisa landisa. Keba na bisala sala ye lokola sombi kabelo à 10 mètres. Yo pe muteme komi ko beto duku somba kabelo à 10 mètres. Yaya zala oyo zali. Tika bilandisa landisa. Ye lokola pakoli mulangi mumba fo de te yo pe ngo kendo sombo pakola. Nani ayebiso yo po mibali batala yo il faut pakola fo de te. Nani yebisi opo mibali balula o fola ta kabelo ebele ba olata ba kabelo me bazana bango kaka bibwangantu yaya baza bibwangantu ato lati kabelo soki obotama mabe okozala kaka mabe soki obotama kitoko na olati kabelo na olati te na okati kovo ozaka kaka kitoko soko ozaka kitoko ozaka kitoko yaya na ozana suki ebele na ozana suki ebele te ozaka kitoko soko obotama elongi gugu lokola Serge Joujou na film ya Dadou yaya okozala kaka gugu ato lati kabelo kozala gugu c'est ça c'est-à-dire kobota mande biso tout obotama nzamba sala mutu nyonso aza bien nzamba sala mutu tout beau mutu nyonso aza belle to tika bilandisa landisa yango ndezo boma ba vie na biso yaya ndima ozala ndenge yoza na fungoleli yo deuxième parenthèse mususu na kati awa deuxième point na insérer yango kaka na kati eza na ndeko mususu auti oboma mwana ne ya mwasi esalamaki lobi na Abidjan. Ndeko oya mobali azoluka kisi po akoma na mbongo na kotisi yango kambala moko atosisa pour ne pas tozonga na émission mususu ozala similaire na oyo. Ndeko oya za papa ya mobali azui mwana na ye ya mwasi une fille
à peu près une année ou 2 ans max, âge par estimation. Pour ndenge na moni bemba mwana wana ndenge batimoli ya kotimona na libulu. Papa oyo azui mwana na ye akundi ye vivante. Elle a enterré sa fille vivante. C'est-à-dire atimoli libulu. Vraiment, oui bien, ba vi o tozo luka o ya koluka ke yo yebana. Ya koluka ke yo tambola na ba jeep. Ya koluko lata, ya koluko sala o zo luko sala wana. Oui ya toloba ngo miko nyonso. Eza bien, mais kende koluka na nzela musala. So koluka kolingo tapager lelo lali ozala ki pauvre lobi okomi riche, okoboma batu. Okolia bana na yo, okomite kanzoto bakokunda yo. C'est ça le problème. Papa oyo azui mwana na ye ya mwasi, une année ou 2 ans estimation d'âge par rapport ya ebemba mwana wana ndenge na moni na libulu. Azui mwana ya mobimba mwana azotala une fille vivante, atimoli libulu akundi. A enterré mwana vivant, condition bapesi ye na nganga. Kunda kaka mwana ya mwasi vivante, lobi yo koma na mbongo. Tala vie pressée côté tozo kende. Yaya nali alipa na melima c'est essentiel. Nazala ndenge na osela la bino ba émission comme ça c'est bien. Ndenge naza aswe na lete yo koyeba. Oyeba te. Ndenge naza aswe na zangi mbongo yo koyeba. Oyeba te. Mais na vai nanga calme. Mais so nga pe na bina luka kisi wana na kezwa kisi na régner. Ndenge ba on pe ba o régner. Yaya na okende. Mais biso ba o ya nzambe na kende te. Na kokende te na kozalaka nde bo mona nga nazao. Yaya malamu mona ngande na osala bino ba émission bo naza vivant c'est bon. Ata na letende na osala émission na nzala yo koyeba. Okoyeba te. Mais l'essentiel des choses de Denar TV ayena eloko mobe yo yoki. C'est important yo pozui ba précaution pour na vie na yo. Papa atimoli libulu akundi mwana na ye ya mwasi. Tango azokunda batu bazalaki nzinga bazo jimele. Akundi mwana batu na ye mwana wangani ba kangiye lukutu ayeko bimisa vérité bakendo timola mwana be asia kundaki mwana kufi mwana ya mwasi sa fille akundi mwana ne ya 2 ans plus ou moins akundi ye vivante abomi ete mozui muto mobimba vivante otiena mabele ozipi pona koluka mbongo pona koluka intérêt ya mokili oyo. À quoi sert père son âme pour gagner l'intérêt de ce monde? À quoi sert de perdre sa vie pour l'intérêt de ce monde? Et zanalitomba te yaya. Et loko nino koluko kababo moina yo pona bozu o ya mokili. Okende ko kunda mwana vivante. Akundi mwana na ye ya mwasi vivante. Condition nganga pesi. Condition baso kendo pesa ba ona bikota kota. Yaya keba na vie ya lelo zala oyo za. Keba ba okiko ya ko influencer yo. Yara to kende pa mutu tel. Asala yo boye okomona vie ko changer. Yara to kende pa mutu tel asambelelo okomona vie ko changer. Yara to kende kota na kilti na biso na lingomba na biso 1 mois seulement vie ko changer. Yaya keba. Liama pa melama ilala ikozala bien. Joli Tony zala oyo zali kende musala luka zonga, c'est important. Keba na vie ya bilandisa landisa okokunda avant l'âge. Tobanga yaya tobanga nzambe tobanga makambo mokili oyo mama na biso oyo ndenge bozomona oyo toyo kosala l'émission azalaki mwasi kitoko balingi tapage azalaki mwasi kitoko pembe basuka ebele na motu batapage oyo tomonaka yaya oyebi kote baozwela mbongo te mama kenda koluka mbongo akotaki flammation asali vie na ye normal mais na kati ya flammation wana ye monga ebi eloko nini ekimisi ye po abandonner po atika. Mais qui si peut kotika ngo ezaka toujours condition moko soit okufi ou soit obeli liboma. Soit okoteka bana na yo oteki mobali, oteki famille na suka yo moko liboma na suka yo moko bakundi yo. Mama oyo azalaki mwasi kitoko pembe kaka ne ozomona basuke bele na mutu, ba tapage, balingi mokili nyonso ekoma ya bango. Oui, eza bien, mais oye bakalobi ekosuke lo ndenge nini? Tala suka nango. Vie ya pressé, vie ya mbango, koluka mbongo ya pressé, mbongo ya mbango. Olingi yo leka baninga no basi nyonso. Olingi yo lata koleka baninga no basi. Olingi yo somba bilamba koleka baninga no basi. O chanze kabelo tous les jours kabelo moko. Tous les jours kabelo moko. Yaya okomi teka nzoto koteka molimo. Kolanda kabiloko mususu te yaya soko zakana kabelo moko lata. Oza mwasi otikali mwasi okozala kitoko. Kabelo tende kosala keba lula yo. Fode tende kosala keba lula yo te. Non. Soko za kitoko. Zala oyo za c'est important. Zala oyo za yaya. Tala bango bake luka vie apressé. Bake na ba flammation. Mais lelo suki wap. Ake na liboma.
akati bilamba akomi kolata pampers lokola bébé liboma sima pampers ake fulu sima fulu c'est la mort. Nous on est là et ça lui passe. Yango ba maman babi des choses Denar TV zoa pasola alerter ba maman alerter surtout les jeunes mamans keba na vie ya concurrence ya kolanda tapage ya mutute muta influencé yote oh ma chère ma chérie ngana kola teloko tesia biloko pamba pamba yaya biloko pamba pamba wana ndeza bien pona yo lata yango ebimisaka yo bien lata yango nde sala ke umona na miso ya batu kako ya pamba pamba wana o ya bien bien bango balata yaya tika bango balata chacun son temps mutu na mutu ana ngonga na ye chacun son étoile. C'est ça toza wana keba na bilandisa landisa ndeko mwasi abeli liboma kenda ki inflammation koluka mbongo et ça lui passe yoka partager émission des choses Denar TV. Ceux qui ont talinga le lomba liboso n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne otala kaba réalité vrai ezole kana mokili lelo na 16h toza na émission na biso en direct sur des choses Denar TV 20h li susté 19h li susté to komi na 16h 16h juste to bandi pona pokwa connexion ezo chité moi to sala ba émission ezala te ko bosana te 16h juste kota na ligne cha notification cha ngonga so ka to bandi yombala mongo pe omoni yango c'est très important. Voilà où ezaki comme rappel yaya yango to yaki ko yebisa ba maman surtout ba jeune maman bino ba to bolingi ba concurrence asombi sac ya Gucci nga pe fona somba sac ya Gucci asombi kabelo à 2 mètres nga na somba ya 10 mètres asombi chemise asombi je ne sais pas body asombi je ne sais pas quoi basi boyebi nga pe fona sala ngo yaya oyebi kotazwa kambongo question yango wana oyebi kotazwa kambongo po changer ba kabelo oyebi kotazwa kambongo po somba téléphone oyo mona kaena yango yaya batu bakesala kindumba pona koluka ba téléphone à cher aya kotapage matche vie na ye na danger atche vie na ye en péril. Batu bakesa la kindumba po sombaka bakabelo kindumba me vie na ye qui en péril atche vie en danger à livrer corps na ye au diable à l'impudicité pour gagner juste les kabelo eza ba erreur batu ba la kindumba kaka po kende sombaka ba faux déteint eza ba erreur yaya nani yebso ke okokoma mwasi kitoko ka po pakoli faux déteint non ce n'est pas ça la raison yoka des choses Denar TV aza pasteur te juste l'inspiration dédiée ya on des osala qui to partager ngana bino voilà o ezala ki alelo yango wana soko zana ba information vrai numéro des choses Denar TV yango wana gravé tindela biso ba preuve vidéo photo benganga pesanga ba histoire ya bien to lo belango na des choses Denar TV ma sapoter ya la réalité to zo lo be ya ba fait réel voilà o tozaki na on na bino yango wana ezala ki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi, Ndeto Koutani na 16h en direct sur des shows Denar TV. Merci, ciao.